Merci papa Botende na banza omonanga au départ ndenge na lobaki ete bama solo mususu ya baradio ya kala ezalaka système traditionnel na mikolo to komimi kokosa mana ba système numérique o ezalete mutino sa konta aya ko participer mususu bama solo yango pe na baradio ekomi kofunda ke ezasuko yeba te banana ngo baza ko yapu ba prendre sagesse na banana baza ko yaba pesa implice na bango ale komi nango salité parce que ngata naza ko landa ba débat nyonso za ko lekaka na ba radio nyonso c'est du théâtre parce que na moni ba point d'avis za ko ya bana mike on comprend plus banana baza na âge moko be avancé na banana baza ba jeune mutino sa ko ne ko na radio apesi ne pe expérience ku tout mais apesi oyaye avis apesi pe oyaye parce que ba radio digital komi bongo na tango za kana taba mbateta kanda na banza yo animateur po ya il faut bien préparer batu baya ko apprendre et c'est ce qui fait que ngai personnellement na préfère un système traditionnel wana je préfère beaucoup plus que mateta kana yo moya yaki apaswa ki mpoka sili ce qui puis batu to apprendre makambo que système ya ko mikolo ke mutinyo sata melaki diamba na yo kotika na radio oya koloba obeza la ranking na yo obeyo pe za mutu moko utaka na Congo yiba kana yo ba masora bota oya kota comment tu contre. Puisque moi, je dois coller ceci directement na niveau mokonde papa Botende okebisingae. Vraiment na sepe na sagesse d'ailleurs. Que to koki pena ko kota na mozino ya masolo oyo te. Poso to koti yango no kito ko bimisa. Ba secret oyo quelque part, il faut seulement mais ba to moni yango je qui to pesi code na monsieur César. Ouvre-toi. Donc na merci ningi na ndeko kebisa parce que section mo na ngana fongo na minute yo. Mais le suite à Bokebi na yo na tikina no code ya César ouvre-toi et mon raté mais to kenempe na oyo zali batamayele bazwa oyo azala matoyi bayo kaka mais to ke na oyo suka oyo na koyiko uloba tata oyo na kombo ya Ali tango aliboso akomaki na mbongo mingi pour la première fois na vie na ye asimbaki bawolo akendaki na cité oyo nazo pesa bino version ya première sortie ya Ali Baba le 40 voleurs au Afrique avant que baraba modifie yango na ba français ba kota parce que histoire Ali Baba le 40 voleurs ba mindele ba yibi yango na baraba yiba yango na Afrique et puis na mikolo ba mindele ba fundi barab ke ba yiba ka yango na ba Afrique ba bimisi mpoke ya ba Afrique ndenge bimelaka place moko ba mindele ba linga ba baraba baraki et que Ali akendaki na cité ko trouver ba clochard ba kuluner bata balabala ko poser ba question moko kaka soki bokomi na mbongo premier que yo okomi na mbongo quatre clochard a poser ki ba question premier clochard a poser ki question soki yo komi na mbongo nini okosala na mbongo yango clochard liboso a répondre kingaso na komi na mbongo musala ngai kozala kolia toute la journée et puis na luki mwasi na bali. Et puis moi si nyonso na ko sepela ya kozala moi si na ngai aha azumbongo apesiye azumbongo za ko luka yango atuni question la deuxième clochard soki okomi na mbongo yoko sala nini clochard na bingaso na komi na mbongo ndenga moninga na ngalo bioloko liboso chopo parce que ba clochard eloko liboso ya la problème chopo et puis so na et puis bilamba et puis na kozala wana eloko nyonso lingi na mokili ekozala ya ngai aha mbongo yango za koluka yango yo
troisième clochard soki okomi na mbongo kosala nini clochard ngai so nakomi na mbongo kondenga bamastanga balobi d'abord chopo kudia kuchabalala et puis ba voyage et puis bilamba et puis mokili nyonso eloko neza kozala besoin kozala ngai abi ok yo pe solo wi malamu mbongo no yango oyo baza ko prepare na meme makambo kaka mais quatrième clochard ayekoloba boye nga so nakomi na mbongo eloko besoin na kosala nakoluka ndako ya ngai moko na bali mwasi ya ngai moko et puis bo na bani ko construire vie na ngai ndenge na linyaka ezalela ndenge bana lula ka bato baza na vie ya ndenge wana ba clochard musuba milobe oh oui biso pendako donc on doit comprendre que ba pesi ba opportunité ya nini soki baza na mbongo ba yokali na minisa suka ke ndako eloko leso ba kuwelela sima mwasi sima ba construire famille na bango et puis oyeko bakisa eloko mike il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tous ces politiciens congolais, place mora tozo kangela bango, na moyibi baza ko sala, ndako eloko liboso baza ko wela. Tous ces grands politiciens, zo moyenne ya ndenge bazali ko zwila. Okomona, ndako na tongo, basi. Ndako mibale, basi. Ndako misatu basi mena kela ne pa papa despe kuna pona mona senyi maloba avana ko continuer ko coller section ya ndine ya kana mutsako mimi na mbongo ezali illégal papa despe la pese maloba. Merci Mbuta Zambwana, merci na kulutu na ngai papa Botende mais papa Botende nga na ye oyebi ngai polémique kaka na ye nanu polémique pa ya papa Botende wana azali mukolo na biso oyo amemelaka biso ya bien mais papa Botende na émission oyo nalingaki vraiment na yoka sagesse na yo pamba te okati moi sagesse na yo na mokuse mais olingi oyoka bato mais moto oyo pe ayokaka ye pe azwaka pe oyo ya malamu mais biso baleki tolingaka tout d'abord ke toyoka mingi epai ya mikolo bandeko bazali kolanda biso na kati na radio lisolo na pesi bino mbote na émission kulutu na ngai Mbuta Zambwana na banzi tangu toyaka na kati na ba radio toyaka po na kupasola mpoke toyaka po na koloba bino pe bandeko oyo bolandaka biso ezali pe malamu na koyoka mais na komituna pe ba question oyokaka émission ya Mbuta Zambwana pendant 1 mois 2 mois 6 mois oyoka kango ekolisio ou bien ekolisio te mais ce que ekolisio mais pourquoi o intervenir kate wana pe ezali d'autre part lokola pongi oyo ba Ali Baba ba memi biso na kati na l'église soit disant na koloba oyo Mbuta Zambwana alobi ba Ali Baba ba memi biso na kati na église aza koteya pendant 1 année mais mutu azali ko kwa traiter pe azalaka na mituna te andimaka nyonso ezali lokola ebembe ya kotelema moto oyo azali ya kotelema o agisaka te arepondaka te apesaka ba argument te mai kutu etambolaka ese manifestaka esalaka ba trouble pe manifestaka na makambo ebele mais yo mutu oyo landaka radio lisolo olobaka eloko te oseter na ebite soki ozali kokola ou bien ozali kokola te wana ekozala motu na motu papa Botende ayaka na ba sagesse moko na kati na radio lisolo mais yo ndeko oyo landaka sagesse ya papa Botende okoli na yango to okoli te ou bien ozwaka ngo lokola théâtre ou bien comment mais ezali kokolisa biso moto ya kolaka nzete soki ezali muke soki koli ebimisaka ba fruit na yango est-ce que yo lisoloise ozana ba fruit na yo na kati na radio lisolo oyo oyokaka na kati na radio lisolo ezana be mission mingi oyo toyaka na kati na radio lisolo ezalaka pona kosepelisa minoko na biso te mais pona kokolisa bandeko ba zala vraiment na elengi ya mboka pe koyeba kobundela mboka kozala na souci ya pays oyo ye abotama oyo nzambe atinda ye abotama congolais pe congolaise yango toyaka na tango nyonso tu
kobeta masolo na kati na ba radio bande konangai ko sala émission 1 heure du temps 2 heures du temps 3 heures du temps lokola mbuta zambwana pe lokola bande komisusu basala kayango. Ce n'est pas une chose facile, donc il faut qu'on féliciter bambuta zambwana, il faut qu'on féliciter tout le monde parce que yo ozali kolanda biso soki batikeli yo micro ya radio lisolo ba ebisi yo ke yaka sala émission na yo 2 heures du temps yo moko 3 heures du temps na banzi okokoka te. Mais to meka ko féliciter batu obayaka na ba thème na bango soki moto ayena thème na ye eke o comprendre yango bien te ko komele pe mabete yo landa ye ti esika nini yo ko comprendre selon yo. Neti ngai na émission oyo na comprendre Alibaba, les 40 voleurs Alibaba. Mais ezali d'autre part tango to kolaki, tango to zalaki na ba classe. Biso ba to kenda ba classe likolo te, mena lobaka tango to zalaka na ba classe ngana yebi dissertation l'air babana ko pesa biso na banzi soki mutu abike dissertation na banzi eza deuxième CO to bien premier CO te l'air to banako sala ba dissertation na ba classe ndenge to tangela na banzi soki ba pesio Alibaba les 40 voleurs okoyeba ko sala introduction na yo pe développement na yo na conclusion na yo. Alors Alibaba les 40 voleurs c'est longa nazali kokende lolenge moko na mbuta zambwana tenga na kokende na ba parametre mususu mpona kolakisa batu ke 40 voleurs ce ne sont pas des politiciens bango kaka bazali Alibaba les 40 voleurs mais peut-être ko sala yona ngai oyo to salaka to yibaka les 40 voleurs okoyiko sala na kati ba 40 voleurs wana oyibaka olobike non ngala yibaka te. Mais au trompe ka mwasi na yo tout d'abord que ozali Alibaba ko tromper mwasi no na kati na ndako. Est-ce que ezali muyibi mutu aza ko tromper mwasi na kati na ndako na mutu aza ko yiba leta bokolo banini soki batuni mwasi na mutu ayibi leta na mutu a tromper mwasi na ye na kati na ndako mwasi a condamné directement que mutu a tromper mwasi na kati na ndako nde ye azali Alibaba. Mais oyo kuna ya musala peut-être ko benga ngo détournement de fonds ou bien à déplacer qui ou bien à zwaki ezali kuba sadilanga kuba dilanga. Ndenge ebandeko obo landaka kaka radio lisolo na banzi Alibaba les 40 voleurs toke na ngona ba parametre oyo mususu sengeli tokende po na fungola bandeko na kati na radio toyaka po na kobimisa oyo ezalaka na kati na babongo ya bato pe oyo moto akanisi na noteme batie kati na ye. Alibaba les 40 voleurs na koki kolobelango état de droit. Voilà esika oyo mbuta zambwana pe papa na biso botende oyo bakokotsa biso na état de droit et que tout le monde Alibaba les 40 voleurs tout le monde ils ont peur. Pourquoi bato bazali ko banga na état de droit? Mais ba émission o mbuta zambwana ayena yango ndeko il faut ebake Alibaba les 40 voleurs na état de droit tout le monde bazali ko accepter yango te soit disant que ba politicien ba homme d'affaires tokoy ko ba politicien te to le baba directeur à ba société yo tata no mutazalaki directeur na société azalaki chef du personnel azalaki directeur à finance azalaki la na ba fonction ebele. Mais est-ce que ba bien o bozena ngona kati na Congo ba 30 mapango ba 25 mapango est-ce que
tata na yo asombaki ba mapango wana na salaire oyo abana ko zona musala ou bien azalaki pe Alibaba les 40 voleurs po na tango état de droit oyo ekoya na kati na mboka ya Congo bakolanda ba Alibaba les 40 voleurs ba bien oyo komi na ngo ebele salaire no ezalaki autant ndenge nini on se retrouver na ba bien ebele boye. Alors il faut se justifier lelo bande komisusu bazali na biloko oyo soko tali papa salaki musala na mbongo ya moke mais papa azana bandako ebele papa azali na ba ferme papa azali na biloko ebele mais à l'époque wana soko tuni batu wana soit na banque soit na régie des eaux soit na finance moko boye batu bazali kozwa salaire te ou bien na ministère oyo enseignement benseignant babana kozwa bambongo te mais père na yotan mususu azalaki wana ye azali Alibaba les 40 voleurs ayibi asombi ba mapangu atindi bino na poto bino bozali malamu me mbongo oyo bimaki ezalaki mbongo esengeli e servir peuple congolais. Voilà tozali komona ke trou oyo ezali kokota na Congo ce n'est pas que trou oyo bandi lelo mais trou oyo banda à l'époque donc époque nyonso tout changement à régime ou pas tout le monde baza ko travailler bango bazali ko sala même travaux oyo Alibaba les 40 voleurs lelo soki balobi état de droit ou bien ndenge tolobaka président Etienne Tshisekedi ba pesi ki bukonzi na imperium na ye na maboko na banzi tout le monde bako se justifier biloko ozali na yango lelo etant que ngai nazalaka mayele te mais buzoba oyo nga natalisaka bino lelo ngai soki nazali mokonzi na pesi exemple soki tolobi ke tobanda kotuna année topesa année 70 nani azalaki directeur ya finance esika boye alors Mbutazambwa na koma Mbutazambwa na komi directeur a place bo azalaki alors ba travailleur nyonso o basalaki na newana ba se justifier soki bazwaka pension ou bien babanaye kokata bango mbongo babanaye kozwa te na banzi okomona ba père ebele bakoya biso ke non papa Zambwana Joachim ngai na travailler ki na société pendant 25 ans pension na nga mbongo elekanaka te mais mbongo pension ya mutu wana elekanaka Alibaba les 40 voleurs azwi mbongo wana sombeli bana ne mapangu lelo bande komsu baza kobeta ntango papa na biso asalaki mbongo wana sombeli bana ne ba mapangu mbongo wana sombeli basi ya ndumba ba deuxième bureau ba troisième bureau ba mapangu mbongo wana sombeli bande kono ba mapangu mais tandis que bato basalaki wana bazoka mbongo pension te yango omoni ke passe ezokota na kati na Kinshasa kokota passe ezaka kokota. Alors ceux qui tolandeli na état de droit marque wana lelo okomona bandeko ebele bakolinga te yango moni tout le monde bazali kobundisa président élu Etienne Tshisekedi wa Mulumba parce que batu bayebi na tango oyo vérification soit ya koyeba ke non eloko oyo ozwaki mbongo wapi. Batu bakolinga ko se justifier te pamba te mapango ebele na kati na Kinshasa ekozala saisi ba société belé ekozala saisi na kati ya Kinshasa parce que à l'époque ba père mingi ngai na koyebi ba papa oya biso soit ba noko asala na otrako oyo babengi onatra mais asali 25 ans 30 ans 35 ans na kati na musala wana mais tango azoki pension na ye kokende kozwa voir même traitement pamba na Barumbu boyebi hôpital onatra na Barumbu po akende kozwa kozwa kaka traitement na hôpital à Barumbu esalaki grave il faut azela camion ya onatra wana akende et puis batu batondi pona kowelela moto na maladie
mais atikali kozwa mbongo te ya pension na ye. Alors soki tolobi na état de droit ndenge tozali koluka Ali Baba les 40 voleurs. Tata nani azalaki directeur à l'époque na Onatra ou bien na section tel bandeko bino bato boyebi mwa mingi bandeko bato ebele bakokotama na file wana yango moni kiyungulu oyo ya RDC biso moko ba congolais mutu tobomi Congo na biso avant que mopaya ya koboma Congo lelo bato ebele basala na ba société batata na bango balia mbongo a pension te okokende kotala bandeko bosali kolanda ngai boyebisa ngai société oyo efutaka mbongo a pension ya ba congolais batata ya bato basala mais okotuna mbongo wana papa Botende azalaki directeur à finance exemple ezate na lobi mbongo wana nyonso lia kofuta bato lokola azali Ali Baba les 40 voleurs na kati ya les 40 wana papa Botende azali mbongo wana asombi lupango moko na Bandal moko asombi na Mbinza moko asombi na zona Kinshasa moko asombi na Njili moko asombi kote ya Maluku. Donc mutu moko a travaillé salaire ezali muke mais azali koboya kofuta bato na kati na misala mbongo yana a investir pona bana na ye. Lelo soki tolobi vraiment Congo na biso ebonga, Congo na biso état de droit. Tous les Ali Baba les 40 voleurs wana to bandela kolanda moko na moko. Na banzi kaka bandeko na biso ba congolais ba congolaise o batata na bango basala ba dégâts bangonde bakokoma ke ono toyokeli bango motema lukunya po tata na yazalaki mokonzi po papa na yasalaki boye po papa na mais papa na c'était Ali Baba les 40 voleurs biso bana ya babola biso bana ya bazangi batie tata na yo mokonzi mais lisolo oyo mbuta zambwa na beti moto oyo azali na balance ya kopeze tala lisolo oyo ya beti bo yonde konanga oyo azali kolanda ke père na biso azalaki na finance père na biso azalaki na PLZ Lusanga père na biso azalaki na Sozacom père na biso azalaki na Chani Metal père na biso azalaki na OTCZ ba bis ya OTCZ à l'époque na ba chauffeur ba tata mingi ba pusa ba bis wana basala pe ba accident bakata na makolo mbongo yaka te Ali Baba azwi mbongo OTCZ elala Sotraz elala. Donc mbuta zambwana na eloko tozali koloba ke peuple congolais tout d'abord avant kobundisa mupaya yo mitana nanu eske ngai moko na salaki bandeko na ngai ndenge nini na marchaki ndenge nini mbongo ya ba congolais kaka bango moko mtu baza kolia yango. Lelo na kopesa exemple bomona na aéroport nini yo kiti ofuti billet na yo na poto kitoko nazo kende Angleterre na futi billet na nga aller retour kitoko na kokota na aéroport na biso na sali checking na ngai na mati na kiti na Angleterre ba vérifier document na nga esili na lekani retour na nga la même chose. Mais na Congo soki okei il faut futa mbongo ofuta ba droit na yebite bato bakendaka droit ya mabele soki droit ya nini bafutaka okiti ofuti mbongo kozonga na yo kute komi problème komi kosambela nzambe ngai na yena kati na Kinshasa mais nazana biloko na nganyo so en ordre
il faut na pesa $50 ou bien $100 pour na le canaliser. Quel droit? Alors yo tata na yo azali na DGM, yo azali na ANER, mosala nini oyo bino bozali kosala pona mboka ya Congo. Voilà Ali Baba les 40 voleurs. Toko zongo na ba angle ebele côté politique, côté ba cadre, ba homme d'affaires oyo ya Kinshasa, oyo ba pesi ba Congolais mbongo te, mutu azali ko wita masina, mutu azali ko wita njili makolo ti kokende na Shani Metal asali mosala na ye azuita mususu dega na mosala wana libende kweleliye liboko yokufa boyebi yango na kati na poto. Mais tata na yo azalaki chef du personnel, tata na yo azalaki directeur général ya Telecom ya la mais afuta bango mbongo te. Tu trouves ça normal? Ba Ali Baba bazaka ka batu misusu yango balobi avant ya kolongola nzete na liso muninga mitana na to biso ba Congolais to mitala nano mabenini yo ndeko ozali kolanda ngai tala nano nazalaki na tata botangai tata na nga azalaki mokonzi ubi abanaye kosala esika boye. Eske bambongo tata na bino abanaye koya nango bakarto bambongo na ndako ezalaki salaire na ye ubi azalaki le meme Ali Baba oyo mbuta zambo nazali koloba lelo? D'autre part, ceux qui ont reconnaître que non, bambongo o tatano bandaki koya na kati na ndako ba carton bande ko belé ba beta ba masolo biso vraiment ba carton ba kese ala reza koya. Mais Ali Baba bato bazali ko sala ba travailleur bazwa kangote bana na bango bazali ko souffrir classe mabe bazali ko kende classe makolo bakata ba classe. Mais ba Ali Baba ba s'investir na mbongo wana pe batindi bana na bango na mikili ya poto partout lelo bana wana bazali ko sepela. Alors mbuta zambo na thème oyo ezali malamu tokokota na yango na politique, tokokota na yango na ba faire social o tozali ndenge tozali ke mobali ou bien mwasi oyo trompaka mobali na ona kati na ndaku ozali na kati na ndaku ozali ko kende kozwa mobali mususu na libanda ozuya libanda ozuya ndako. Mais ozali kaka kosala même Ali Baba les 40 voleurs po mukolo bakokanga yo oyibi ou bien oyibi te. Mbuta zambo na ngala zali kolanda bino na bokebi na lingaki pena fungola peuple congolais matoi na moi kibuzoba oyo biso tozalaka na yango ndeko oyo amoni ya ye ezali ya malamu na kati na radio toyaka toya kosangisa maele na biso yango na lobaka mbuta zambo na soka zali ko beta masolo na ye ndeko ozali kolanda yeba parametre nini okoki kozwa yango. Soki yango tozali koloba totanga biso nyonso tu classe ba misusu bazalaki na ba moyen o batata bafutela bango ba classe bakenda liboso ba misusu ba moyen zalaki te basuka pe na ba place moko boye. Mais ce n'est pas dit que yom tokenda liboso ozali plus intelligence que mutu oya suka na niveau moko ya boye. Peut-être zali manque ya ba moyen financier yango nde mutu asaretaki voire même na ba classe o totangaka professeur azali kopesa cours na ye les mêmes cours azali kopesa mais le premier azali l'échec azali. Alors 10e de la classe azali
deuxième de la classe azali ndeko na ngai ozali kolanda radio lisolo na émission oya mbuta zambwana oza premier ou bien oza échec. Alors to meka biso ba congolais to fungola moi dimension ya moi mutu na biso to bongo na biso to yebaka ba thème. A ne pas que mutu a beti thème yo koti o critiquer nano na bekri mais tandis que yo moko soki ba pesi yo micro na kati na radio lisolo oloba okolobe lokote kolobo biso to lobaka bandeko soki to lobaka makambo mingi ya mabe nde bolandaka biso te mais soki to lobaka oyo bo trouvera ngo intéressant yango nde tindaka bino vraiment que non masolo asenze te ko betama nazali obligé na landa DSV akoya na révélation nini. Mon pays, ma patrie, mbuta zambwa nazali ko beta na landa na bokebi pona bima ne loko moko na poko malelo ezalo kwa neti yo ke église batunyo bon église ezalaki ndenge église ezalaki bien pasteur wana tei to yembi to bini to pesi bofran mais papa botende yebisanga pasteur ramina teyaki cirque sujet oh non alobaki kaka Jésus mwasi wana yaki kopangusa ye elamba comme ça elongetikali na elamba wana révélation nango ezali nini moto ayebi te du okendaki na yo kosamize na kati na église yango pe na lingi bandeko na kati na radio lisolo na tango boza koya kolanda biso boyaka kosamize te me boyaka bozwaka mo eloko na tango fandi mon cher olandaka radio lisolo oui nalandaka radio lisolo eloko nini yo landaka en tout cas radio wana biloko ebimisaka ekolisa ngai soki nayebi pasi ya mboka boye eza pona radio wana soki na kola boye pona radio wana voilà ndeko nanga kolanda te pona sentiment bato baza kolanda yango tolobaka ko intervenir pona sentiment te ke bato bayoka nga na intervenaki na émission boye mais yaka na eloko moko oyo oko contribuer na peuple congolais congolaise lisoloise à 4. Voilà l'émission toyoka nango na kati na radio lisolo. Merci mbuta zambwana moyena monopoliser parole te mpamba te na muke o nazaki na kaka muke mais bandeko misusu soki tolobi ba développer peut-être et ba koki ko développer lolenge wana te mbuta zambwana na zong seli au micro et boto. Boto, merci. Avant la pesa ya papa Botende na commenter ka muke na likambo yo lobi awa parce que za mutu ya mingi papa Botende pa kebisa biso za la tournir trop parce que Ali Baba richesse azula ngo wapi chez les voleurs et ba voleur bazula ki richesse ngo wapi na peuple ko karaka batu baza ko traverser ba vallée ko kenda lwanga mususu bakoya ka bebu bakare caravane na bino batake yango kuluna nyonso na bazubi loko tout baye na na caverne na bango na cave na bango na grotte wana siko Ali Baba ake ayibika ka place wana aye na wapi azoisa na cité et puis ba le 40 voleurs bazoisa wapi na cité suko ya kwa take nana waza moyibi bo finalement nana waza ko benga nani moyibi ministre oke oyibi mongo leta wana na cité bato benyo moyibi bato baye ko piye sunda ko bato na yo ministre benyo ba miyibi baye ko piye ndako na ngaboy na ndako ayiba ki télévision na ngai qui est voleur dans tout ceci mais tant Ali Baba comme qui trop populaire azui kombo ya baba un homme de respect ni na za ko sala a tuna kina bato question moko ni nango bolingi nzambe asa ela bino bose yango na nzambe à travers ngai Ali Baba boko zwa yango France wana kende tanga isora Ali Baba analyser yango bien
en tant que politicien très populaire akomaki na cité kaka te na compte na région nyonso wana barabe soki na Afrique place à passer masolo balingaki na Afrique bato balingaka kobare alobaki eloko nyonso bokosenga na Nzambe bosenga yango mais comment à travers moi Ali Baba bokozwa yango parce que yebaki na lidusu akenda kozwila mbongo wolo ba perle ba diamant biloko nyonso wana mais tant nazo kopesa masolo pa papa Motende na ko expliquer bino comment boy oyo africaine mwasi ya mayele oyo aye ko poser Ali Baba question pour dire que mais soki yozo ke nekozwa place wana pour ya kopesa na peuple pourquoi ne pas aussi montrer au peuple trésor na yo place que na kozula yango qui est biloko to mona biso na ba campagne o to mona ki un politicien congolais bibembe kufaka ngam na kundaka yango na pesa ba ombo non pourquoi pas on a sa place yo poste la mbongo bango ba ya kunda pe bibembe na bango awa Ali Baba femme là moins de 18 ans une petite africaine ayebisi patron ngai potika kobenda ka ba trouble na ndako na biso awa pardon papa yo kaka mutoyi place no kena kozula ba trésor oyo et pourquoi pas peuro kabela na peuple la kisa peuple place ngo kena kozwila Ali Baba yo kaki akumba ki bango na montagne ala kisa ki bango ki bomoni place bozali na montagne oyo na cave oyo ne place ngai Ali Baba na bongelaka na kumbi bino pe ba peuple boyela bino ko bonga mot de passe pour nous entrer ezali sésame ouvre-toi batu bakota kina kati na yemo Ali Baba banika ki wana bas ba ni attaquer parce éboulement donc débandade batu bakota ki ba pia ki cave wana ba mutakaliza ki yango libanga moko tikana na mabelete eloko moko tikana te pepe no so kenda kina ndenge na yeba piyaki cave wana ndenge moko ya batika eloko moko te na libanga oyo kangama na code sésame ouvre-toi sésame ferme-toi et tikalaka les sous-souté mais na pesi papa Motende poto analyser na suka est-ce que ezalaki malamu Ali Baba afongola batu bakota na bango ba piye biloko ba les voleurs voler ou bien il fallait continuer ko manager libulu wana pour Ali Baba a continuer ko bongisaka ndako na ye peuple na ye na ndenge na ye papa ndiwa na olobini likuna Ah oui, la landine dengue DSV à lobby. Omoni eloko dissertation DSV ezalaka na côté ya mabe na côté ya malamu te. Soki balobi koiba ezali malamu o défendre yango. Soki yo lobi ke koiba ezali mabe o défendre yango. Pourvu que moto ya kotanga oyo andimiki koiba ezali malamu azala convaincu et que oyo ya kotanga koiba ezali mabe azala pe convaincu parce que notion ya mal et bien n'existe pas. Oyo yo komona ezali mabe na miso moto mususu akomona yango ezali malamu oyo komona ezali malamu moto mususu akomona yango ezali mabe. C'est pourquoi notion ya mal et bien n'existe pas. Mais notion ya bénéfique et non bénéfique, ça existe. Lisolo yo baoyo bazolanda ezali philosophie mobimba. Lisolo yo ya
Ali Baba et les 40 voleurs, ezali à peu près na 3 versions originales. Originalité à Liboso et komami na ba africain bango moko. C'est la raison pour laquelle je yoka Baba. Baba en Swahili aussi ça veut dire papa. Moto ya lokumu. Et na East Afrique Baba azali moto oyo ya lokumu. Moto oyo azali na ba moyen, moto oyo bato bajo tosa. Sinon originalité ya ba mindele, ils n'ont fait que copier oyo ya ba africain na ba arabe parce que l'isolo yo et komamaki même depuis des temps anciens dans l'université oyo arabo africaine ya Tombouctou, ils ont écrit ça parce qu'ils avaient base ya philosophie, base ya institution mondiale ya lelo. Mais ce qui te compare yango na dimension ya mokili et qu'on peut sa confusion mingi pour na comprendre. Mais toujours ko extrapoler yango pour te comparer na situation ya mboka na biso. Ndenge nini ndenge balobi enrichissement rapide. Yango ba président mususu tel que Marien Ngouabi oyo akufaki na Congo Brazza alobaki yango bourgeoisie bureaucratique. Enrichissement rapide oyo non justifié oyo ejo salama na moibi yo bapesi yo responsabilité ya ko gérer les derniers publics yo ekomi ya yo oyo kamata oyo soma bandako oyo soma ba jeep oyo lekana yango pe publiquement peuple pe baji ko admirer yo tala jeep ya sombi. Sachant très bien que Motoana a des gardiens et dernier public et le bien matériel et financier. Oh, il y a peuple Mobimba. Alors, ce qui peut analyser partie à partie, il philosophie multiforme. Ce qui peut même dans les domaines et aménage. Au moni secret à Ali Baba et Yebana qui pona moi sinaï. Soki mwasi na ye akendeki po asenga baskile wana te ndeko na ye alinga yeba te ke bango baina mosolo. Fuite d'information tang mususu ebandaka kaka a partir ya ndako na yo en prenant l'exemple par exemple ya mwasi a interféré na problème ya ménage na problème ya bozui tang mususu fuite ezalaka. Mais la question yo finalement ndenge Ali Baba amemaki bato parce que balobaki mais ça ne vaut pas la peine que yo osenga biso ke toye biso nzambe eloko nini biso tolinga salela biso yo okosalela biso yango yo lakisa biso esika nini yo zwaka. On ezali conclusion pour dire que le peuple congolais na ndenge richesse oyo ezali na grotte ya Congo lokola epa wapi Ali Baba azalaki okende kozwa. Il est tout à fait normal que peuple ye moko azwa bozwi na ye ayeba ndenge ya komizuela aprenant connaissance ya wapi ba ressource wana ba richesse wana ezali. Mais soki tozongi na bango moko oyo les 40 bazalaki 40 ba voler wana 40 toko comparer bango par exemple na ba Pierre o bato ba Pierre bajo piller mboka bajo kende ko amasser yango. Mais comme l'histoire a commencé pour na kolakisa comment la colonisation a pillé l'Afrique ndenge nini ba piyaki ba ressources wana pona koya ko bomba yango na ba grotte na bango parce que awa na poto ba réserve na bango minéral oyo ba piaki Afrique ba lengo d'oro ba ibaki na Afrique ezali nde souterrain ezali nde na se mabele na bango awa. Donc nazo lo bake histoire oyo ya Ali Baba et les 40 voleurs ezali fondement ya système établi oyo ezali ko diriger mokili lelo yo biso toujours vivre yango. C'est pourquoi ezali na originalité misato document oyo ebandi na ba africain bango moko ba arabe bakamati yango
bamindele bamodifie yango parce que mokili oyo même aux États-Unis d'Amérique bazali koinspire pour s'inspirer na ndenge ya système ya organisation oyo ya bacrime organisé par exemple oyo bato oyo lokola ba Al Capone bazalaki kosala koatake babato na kati ya la mer basystème organisation ki baaméricain mpe basinspiraki na yango jusqu'à présent basystème mosusu ya gestion ya mboka ya organisation ya baindustrie na bango ezali basé sur la philosophie ya Al Capone mpe ezali kofonctionne yango nde ezi koandeye monde entier lelo oyo. Alors na lisolo ndenge nalobi bastratégie ezali na kokompare passage moko wana par exemple ya babido ya mafuta ndenge nini moto wana asedigizaki comme commerçant akota na kati ya mboka anamena babido wana prétendant ezali mafuta alors que azwi koamene bitumba na kati ya mboka sanke moto ayeba na kokompare yango par exemple na système oyo ya cheval de Troie. Na cheval de Troie ville pe ezalaki pe entouré na bamontagne na bamire tout ça moyen bakota po baattake ezalaki te baennemi bazalaki libanda il a fallu batonga basala cheval moko monene en bois na cheval wana en bois. Alors tango batongi yango bango nyonso basoldat nyonso bakoti na kati ya libumu ya cheval wana mais na tongo bato bafungoli portail ya mire ya ville wana bamoni kafumba ya cheval etelemi kona liboso bacomprendre que eloko outi wapi. Alors il a fallu mokonzi ya mboka le roi apesa ordre batire cheval wana na kati ya ville wana bato nyonso bajo kamwa basusu balobi ezali don ya nzambe akabeli bango po bamona nano motima ya ndenge wana ya kafumba ya monene ya ndenge wana te. Alors babendaki bato ya ville nyonso babendaki na singa cheval wana ekotaki na kati sauf mwani ya roi azu kohésité alobi papa mekamata eloko oyo zikisa yango papa alobi na oke ozikisa yango te nga moni ke nzambe na biso moto apesi biso don ya eloko ya ndenge boto oke ozikisa yango te nzoka nde na kati ya libumu ya cheval wana basoda batondi na kati na baminduki na baepe na bango. Alors bakotisi bango na kati ya ville po problème na bango ezalaki bakota na kati ya ville. Alors tango bakoti na kati ya ville ekomi na butu vers ba 4h du matin bafungoli libumu ya cheval wana bango nyonso bakiti eh bien babundisi ville wana pe baganyaki bitumba kweisaki empire wana to royaume wana balongaki bitumba. Omoni yango nalobaki oyo ezali sagesse bastratégie oyo lisolo ezali na yango ezali mingi na kati mingi pe oki kosalisa biso kombo oyo biso tozobunda na libanda bamakambo ezali mingi oyo toki koanalyze yango soki tozalaki par exemple na kati ya salle tolingi tokamata phrase moko toanalyze yango oyoki awa balobi boye qu'est-ce que ça peut paraître par exemple na situation na biso to réunir mayele na biso to expliquer yango to noter yango omoni awa esalamaki boye bon omoni awa mwasi oyo sage africaine mama azali nani na kati ya ndako est-ce que rôle ya mama ezali nani pourquoi na lisolo oyo bapi mwasi ya moto mwindo africaine tokoétudie pe nyonso wana mpona kolakisa bakapasité ya bamama na biso ndenge nini bango baoki mpe ozala sage mpona kocontourne mayele ya ennemi yango nalobi masolo ya boye ezali très avantagé mais lokola ezali ezose mélange na makambo ya politiki ya mboka na biso toyoki kofungola bastratégie nyonso te parce que na minute oyo lokola nazoyebisa bino komba na biso ekomi na vitesse supérieure c'est-à-dire que langage ya komba oyo tozoloba na libanda ekomi kolobama na kati ya Kinshasa donc tozalaki koluka mingi tobwaka yenda na kati ya mboka yenda esakwei na kati ya mboka yenda esimbami na mabele ya mboka sikoyo tozoluka ndenge nini tokolisa de façon que masuwa etelema toyeba ndenge nini tolubwa
na kati ya libongo. Donc baoyo bayebi lingala ndenge na joloba yango na lobi ki tokomi na komba sikoyo tojoleka sikoyo na action tolobi mingi mais biso tosi toti moto bakata. Donc tolobi ki vraiment d'ici décembre il faut Congo ezala libéré. Bana ya Congo bolemba te, bana ya Congo bobanga te, bino banso bipai bozwami ba garçon nyoso lokola bozwami. Bino banso boyeba ke libération na biso ekomi pembeni, ba mama batelemi lisusu, mibali balobi, ndeko na biso Luyeya azali kuna lobi discours moko pour la première fois. Pona koloba ke il faut to préparer ba machette na biso. Soki to kufa il faut to bengana Hippolyte Kanamba azali Rwanda te. Osoko to bengani yete biso to kufi mingi bana ya Congo, to kufi mingi misuni epoli na kati ya mabele. Alors il faut to sala quelque chose. Si d'Afrique pe ba kufaki après kufa bango ba retrouver liberté na bango. Il en est de même aussi pour la bande ya Congo bipai nyoso bozwami. Oyo bandimi que il faut vraiment ata mabina yango ezali ya malembe mais baoyo balingi kobina na banzete na maboko na batiaka na maboko à se préparer. Parce que ata kona bolobi ke voilà bato batelema ba se soulever moto oki ko soulever kaka maboko likolo eloko moko te lokola holeme eloki ko simba te ata kwa tomonaki na Libi bazalaki na batiaka bazalaki pe na bato oyo pe oyo bazali ko supporter bango na nzete ya masangu pe na masangu mbula pe ya mabanga ejo kweya nde bazwaki makasi. Biso toyo se préparer que ya solo ce qui peuple a ko se soulever mais il faut pe mbula ya mabanga ekweya pona ko pesa bokasi na peuple pour peuple oki ko se soulever kaka mais alerte lokola ba désarmer bango o wana ezali soulèvement te. Alors yango wana tolobi ke masese oyo ezali na tina na yango ezali très important. Donc analyser yango ndambu ndenge ejo kende effectivement ndenge ali baba akendeki po alakisa bato esika wapi richesse ezali po bato bakomaki pauvre bato bamonaki pasi epate ezali richesse na bango nde bazalaki kopie mais pillage wana bazokenda koamasa yango kobomba yango. Il est tout à fait normal que le peuple a réclamé qu'au lieu qu'il y ait ça, yo lakisa biso et pas wapi yo zwaka richesse wana o yo sa yebi secret pa babomba ki biloko wana soko pe biso to yebi donc ne peut que joie. Donc que vous avez même ta pillage sur pillage yo ba pilla ki bango. Ça c'est la conclusion oyo ya Ali Baba na vengi sana baloba. Merci. Ah, oza komona ete likofi ya mukolo mbata mukolo eswaka. Merci papa Botende na koma oti ko beta yako na angle na yo.
parce que awa ngai tant na bandai ko analyser situation ya Ali Baba et les 40 voleurs na comparer on a situation zo le kana Congo, je ne trouve aucune différence. C'est comme si ba koko na biso ba yeba ki ou bien ba viva ki vie oyo et puis vie et na suko bota manadata lelo yo franchement parce que ça ke makambo utaki na poto ndeza très complexe pour nous comprendre. Ce que ça na arabe ndeza peu complexe mais e utaka na Afrique ndengo lobino baba gaf to erreur ba arabe na ba mindele basali na compte oya Ali Baba et les 40 voleurs ya ko garder ba moto ba kombo ya bato originalement na ndenge ezalelaki oyo efundi totalement que histoire oyo bakoko na biso bato ba montaka yango sur base ya na yebi na ngate qu'est-ce qu'ils ont voulu nous apprendre pour na date le on a comparé les 40 voleurs oyo yo peut comparer bango na boye ba colon oui Banque mondiale Union européenne ce sont de grands voleurs bazana ba agence o ba itizaka ba CIA ba FBI na kata Congo ba ANR ba DGM bazo travailler na ba konzi les 40 voleurs ils doivent être bien organisés bazana ba signe zwaka ka communauté ya muke ya ba gangster yekola bango pour comprendre communauté large ya ba Banque mondiale ya ba Union européenne ya gouvernement ya Congo pour comprendre comment mafia intrusion na comment ba jonglage eza koleka bazaka na ba signe moko boye bazaka nango na awa na zo groupe muke d'abord ba gangster ba nso mona balata ke lamba noir pantalon croisé suki bazaka pink vert rouge ceinture ya ndeye moko c'est passé ba yeba na ba signe boye ba tatou bazana ba tatou moko boye e yeba na ke tatou soko mona ngo batana groupe na biso ba politicien na biso na simango imulunda ba yeba na ba code nana ngwa kovanda awa nana ngwa koleka awa il n'y a aucune différence avec un groupe de gangsters marche comment batambolaka ba bandido nyonso za komona o ba balado ko apesa na ba mbote ba yeba na bango yo soko na groupe na bango te ba peso mbote zo kanza mbote ba ningisio misapi. Qu'est-ce que ça veut dire? Bazoteka soit diamba, drogue ou bien marijuana ton 5 babimisa mo ya likambo, drogue, diamba, H6, condom, nini bazoteka. Bayeba naka. Ce sont des gens qui sont très puissants, bien organisés, mais surtout bayeba ka cartographie en anglais bayeba TARF. TARF signifie cartographie. Il y a zone, nani mta en charge, il y a qu'est-ce qu'on va faire, comment on va avancer, comment on va attaquer les boys. Cartographie à Congo, les 40 voleurs, il y a ba colon, Banque mondiale, Union européenne, bazanango déjà. Papa Botende a passé son poké a été caverne oyo, cave oyo, grotte oyo, ni nango boyo ki penza oyo Ali Baba awele laki. Deux groupes de bateaux. Ali Baba awele wall qui est minéré, Nambongo parce qu'il faut vivre le locash. Cassini aweli nyonso sans exception et puis atiki désordre na kati kuna donc na kati ba groupe o bagé ko yiba na kati CAF des groupements batezali awa kas sini awa azane tia ba les petits politiciens congolais mundele azobenda ba uranium na kati to yebi na zoto stop asola mpokango ba plutonium tezala mbongo na kati congolais non ministre ba plutonium te baza komona cash na ba jeep kaka biloko ngeli oyo ko kangisa bango facilement na cité que baza ko s'enrichir rapidement mais les blancs viennent là lentement batono tonnage na tonnage ba conteneur ezoleka na Zambie kuna na Lusaka na Tanzanie botika couloir kuna na est ouverte ba ko travailler na nani na ba bande de petits voleurs baza ko zoka ba jeep mike na Kinshasa wana. Mais biloka boye toye komona ete Ali Baba mutamona kina mayele ye ayiba kina peuple te mais akei ko yiba na ba grand voleur oyo et puis le temps pa yibi a préparer oyo à venir a préparer pe à venir ya cité ya bateau. Malheureusement la petite jeune fille la plus intelligente a moni pe que non ndako pe ko okotisi makila na kati awa na makambo za ko sala kuna si bien que obongi qui nous met tous en danger. Nakobi ki sa yoka kateme nanga imoko pe mais poto continuer la situation oyote papa. Zone isla na peuple et loko ozwi na peuple.
déplace autocomi, aux a été stratégie à expert de 40 voleurs, en échec à une petite jeune fille de rien du tout. Moi, je suis convaincu dans ma campagne que c'est vraiment, il faut que nous taper dans le laboratoire les 40 voleurs. Oyo, toye bape par na biso ekozala comment to contourner bango, comment to kosisa bango parce que Ali Babate, Kassim Pete Moutaresi Koboma, les grands experts, ba colon, ba Banque mondiale Oyo, ba FDA et ba Union européenne. Une petite jeune fille de rien du tout, esclave de sous Mouto pa yoko la ordre ba chef. Il y a toujours moyen biso na Congo ba na ba combattant Oyo, toza kote na balabala, zonga sima, zongi na Rwanda, salaboy. Chaque mutu yeba role nini Oyo kota na etumba Oyo, toza kokena na Congo. Tant que tu es trop général, sagesse est aussi la biso. Il se peut que solution de la Congo est en été. Et quand on a travaillé avec ces gens-là, maintenant, on travaille dans Bango, yo yeba ki patriotisme na yo, yeba ito ko ikote kambokate, yeba ito makambato bazako sala ezali contre la nature, contre la société, makila etangi mingi, yeba so ko iko la jeune fille oyote. Akausi 37 voleurs les plus réputés na tono mafuta. Abomi tata oe na epé na era danse exotique. Danse exotique signifie binela yene tia kandenye ba danseuse ya werason bazako excitaka monde. Mena suka la alise pongi yaye papa botenda kebisingai zambwana kokota mingi te. Po bat bazali o bazako analyser. Bat bazali o bakoyoka. Bat bazali o bako capturer. Voilà pourquoi mpoke oyo côté mingi na lingana beta likola conseil ya mbata mukolo swaka papa botende na yokeli yo na kwa takete na ba page musonga na préparer awa na kangi yango peut-être un jour soki to koyeba comment to kosela yango ndenge to komina ba mbuta ebele ba kompe ko travailler na kati kati kuna na kati grotte to koyeba qu'est-ce qu'on peut faire mais pour ngai mutu nyonso kene ko analyser les 40 voleurs na Alibaba to koya ko mona ete mutu okotela awa azate Alibaba c'est un voleur na première place biloko na ngena ko yiba ya yete. Les 40 volets baya koyiba na cité biloko ya bango te baza pe na pouvoir moko te pa lo beto kota na cité na to ke ko piller mutu wana ayibi biso po biloko ya biso mais biloko ya bango ba ta cité ba mindele baza na raison moko te baya na Afrique baya koyiba biso ba mindele baza na raison moko te po ba lo ba ete soki to déranger ba peuple na bango na ba kabiliste que to za contre bango to contre pays na biso contre le développement du Congo. Jamais le Congo ne peut pas être développé par les 40 voleurs. Il faut biso moka le Congo to développer Congo na biso. Nous pouvons vivre sans le diamant et comme la mindele. Nous pouvons vivre sans que l'uranium na biso soit comme est que Tanzanie. Nous pouvons vivre comme le temps de Belge que ba conteneur nyonsa ba minere nyonsa est ifezo bateau ti kisangani bateau lisusu ti na Kinshasa train ti matadi dernier pesage combien de kilogrammes combien de tonnage à koleka et puis que na Porto. Mais ce n'est pas que na est kuna hizo nzela Rwanda et puis que nzela Uganda et puis que nzela Zambie et puis que bande est nyonso na ça doit être fermé parce que les 40 voleurs balé la kakuna. Awa papa botende na pesio antenne aussi lisa na conclusion ya suka on peut s'abso conseil ya suka et puis na zone ici antenne et pas papa Mayamba na studio
Oui, merci mingi. Ndongo zongi si antenne pa na ngai. Bana ya Congo bipai nyonso bozwa bilenge mibali o bomeseni mongongo yo. Oyo tojo lemba koloba te depuis 2000 tojo loba pona éveil de conscience. Nzambe milimo ya bakoko ezali kosunga biso. Lelo yo liloba ekoti na kati ya mboka ya Kisasa. Discours ya Kisasa ekomi discours analogue ya discours na biso ya Libandawa. Pour la première fois à pleine ville de Kisasa, mibali batelema, leader ya politique atelema, aloba même langage de combativité oyo biso toujours loba na Libanda na kati ya Kisasa. Ba mama batelemi. Alors, ezali esengo pe mawa mingi, parce que après tout na likambo oyo ndenge toujours loba. Toloba ki yango ke, ba oyo bakufaki, 7 millions, bazali ba victime. Ba oyo bakukufa, po na libération ya mabele ya bakoko na bango, bakozala ba martyr. Alors, yango wana toujours loba boye. Milimo ya bakoko esalisa biso. Bobelela na milimo ya bakoko bino baso bana ya Kongo bozwami bipai nyonso bozwami. Bobosa na milimo ya bakoko te. Baoyo bakomi koloba makambo ya bokokiste. O bino bokokiste bazali ligoma na mito na bango. Bazali ba machombe veut dire que ba ne spirituel. Parce que ata mukandango ya bayuda bojo tanga bato nyoso e bojo tanga na kati ya Bible wana ya bayuda bango nyoso bakufa ata moko azali vivant azali te. Alors nga soko na dio sekisa milimo ya bakoko na ngai po basunga ngai bino mokomo lobo les morts sont les morts, mais baoyo bana Bible bakufa te, ils ne sont pas morts. Nana na kati ya Bible azali vivant. Yo kanisi mamo ya botingai akufi. Soki azali libose ya Nzambe. Po abondo la Nzambe po na ngai mwana na ye. Par rapport na mama ya mwana ya Yuda kuna. Est-ce que mwana teke mama na ngai okimela matako atako lambula makolo ya Nzambe po na kosenga bolimbisi po na ngai mwana na ye. C'est la même chose. Moto na kati ya mokili azali manifestation de Dieu sur la terre. Lokola pe bakoko na ngai bakufa. Et que bazali bikelame ya Nzambe lokola Nzambe atina bango na mokili bazali manifestation ya Nzambe na kati ya mokili. Pamba te Nzambe akosala eloko moko na mokili te soko a utiliser nzoto ya moto te. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est la manifestation de Dieu sur la terre. Alors esengeli na bino bana ya Kongo bipai nyonso soki bozo yeba te ke bozali na voile na kati ya miso la bino. Boti bakoko na bino mo Kongo. Boti milimo ya bapara na bino bakufi na kanda, bakufi na maua, oyo 7 millions bakoti na mabele bakufi, mai ya Kongo ekomi pollué, ngubo ya mwana na kalisusu te, mbise jo kufa lisusu te, pona excès ya salite na kati ya mai, pona zei ya misuni ya bato ya bibembe ya bato. Yeba ke ngubi soko azindi na kati ya mai, abimaka po, abwaka mai, po azoluka mai, oyo ezali propre. Ngubu ezalaka esu na fleuve Congo te. Alors nyonso wana bino bozo lobaki no soki tozo kundola milimo ya bakoko ya biso ti mokongo na bango bino bokomi koloba babokokiste. Soki euti wati makambo ya iste wana ebana na mobutiste ekomi na kabiliste ekomi na makambo nyonso kaka lumumbiste makambo nyonso katisekediste toujours ste yango ezoboma. Ngai nasengi na bino ke bala bakombo oyo bino bomemi ebani na bino te ezali bakombo ya bakoko oyo bakufa nde mpona kozongisa bango na mokili nde barebatize bino bakombo wana. Me na ntango yo ozobelela ye mokolo kombo oyo omemi molimo na ye okende mosika te kolanda ye kosalisa yo bobelela milimo ya bakoko. Bitumbo oyo ekomi bitumbo à la fois spirituel et à la fois physique. Mais soki bino jotia bakoko na bino mokongo alors komona makambo oyo tokomona nzela te.
bamindele toza na bango na poto awa lelo oyo samedi dimanche so okei na bacimetière okomona baban ezali na kati na entrée ya cimetière bafleur ezali bato bazo okende kosomba babouquet de fleurs bakei badepose likolo ya cimetière ya mowei na bango bavandi na ba bakei korendre bango visite une façon de se converser spirituellement na bango mais oyo ya biso bakongolais soko tolobi ke voilà bobelela milimo ya bakoko bino bokomi koloba o babokokiste il est dit dans la Bible les morts sont les morts mais Bible wana nano oyo azali vivant na kati ya Bible wana akufa te ezala Moïse akufa afe kwa wapi ye ezala César oyo akuse kwa ki akufaki so mpona nini nyonso wana bino bolingi ofula miso te bokangami na likambo oyo eutaki soki wapi na oyo ya bino moko bozo néglige yango etumba oyo ebandi omata tosorganize tosambela milimo ya bakoko tokundela bakombo na bango basunga biso bitumba oyo tolonga mpo mabele ya bakoko na biso mikuwa na bango nde ejo se transforme badiama babiloko nyonso wana esika bakundi moto molimo na ye etikalaka wana alo tobela na bango mpo bitumba eke mosika lisolo oyo zambwando ye na yango nalobi na yo ke ezali na bafilosofi ebele na kati bafilosofi ebele ezali na kati il faut to comprendre yango selo moto na moto mais malheureusement tozali na conférence te po to décortiquer yango sur le plan politique ndenge nini to analyser likambo oyo bazo s'enrichir rapidement lokola Ali Baba oyo pe akendeki mpe komona libulu mpe ya bamiyibi mpe nyonso wana il faut to comprendre que système élargi ya moyibi ya bamindele yango nde ezali tisika oyo na Afrique mais soki moto oyo batie ko na bokonzi kona aibi aya kobomba yango na trésorerie na bango awa na poto alors yango wana il faut toyeba epai wapi trésor na biso ebombami sekele na yango ya kokota ezali wapi po tozwa yango biso pe ndenge Ali Baba akendeki kolakisa bango ke tala esika libuzu yango babombaki richesse yango oyo moto na moto akamata po pauvreté esila il est tout à fait normal ke soki tolibere mboka wana baoyo nyonso basenrichisaki rapidement babiloko na bango nyonso tu tokosaisir yango ekozala babien public ya peuple parce que bango bapiaki alors peuple pe akopie bango voilà la conclusion nazongisi maloba. Merci. Yo tiré conclusion pour na Congo. Ngana tiré conclusion pour la communauté européenne, américaine, coloniaux, ok. À moins que richesse ya poto, banque mondiale partout au monde, bazuila yango na Afrique te. Pour ba ko bombe la awa. Mais ce qui bazwa yango na Afrique, pour ba ko bombe na Europe na États-Unis. Il y aura toujours un temps où le col peut bandimi, koyamba, ba noir, ba pauvre, ba vivre, ba pays na bango, pillage moko eko salema na Europe, eko détruire building nyonso, eko détruire richesse nyonso, l'Europe, je vous garantis que eko zala piller jusqu'à sa nudité, tout sera brûlé et il n'y aura rien à l'Europe, de erona mundele, à reconnaître qu'il faut zonga boy kokene ko luka vie na Afrique. Donc moi je rappelle aussi à toutes les mamans que boyoki ngai awa ngai te boyoki compte Ali Baba et les 40 voleurs, c'est une petite fille rave et boy nakatanda kumutaboma tous les grands makekete les 40 experts mondiaux na piraterie na vol na ki brigand boyoki teke absala ki minduki boyoki teke Ali Baba zaki na sécurité ba garde corps ba char de combat. Non, une femme simple, une petite fille asidi sa bango nyonso pillage pe papa botende aniati na Congo ngana niati au niveau international. Il n'y aura pas un seul pays européen où vous allez piller la pauvreté parce que l'homme a famé na point de rey ba clochard na poto ba komi kotonda ya trop ba pays ça na bon côté. Mais ce sont des petites compagnies, des individus qui ont l'argent. Ces individus-là, en Afrique, ils seront pillés à leur nudité. Papa Mayamba na studio.
Ah, une femme simple, une petite fille asidi sa bango nyonso. Pillage pe papa botende aniati na Congo, ngana niati au niveau international. Il n'y aura pas un seul pays européen où vous allez piller la pauvreté ou d'une compétition. Parce que l'homme a famé na point d'oreille. Ba clochard na poto ba komi kotonda ya trop. Ba pays ça sur bon côté, mais ce sont des petites compagnies, des individus qui ont l'argent. Ces individus là, baza kotangisa makila en Afrique, ils seront pillés à leur nudité.